wana leki ya dati na ebisinga ke mwana dati ayebisinga mama o abana kokola parce que azaki empoisonné dati bazalaki empoisonné questionnement à suivre. Oh mama mama na lobe mama lele mabondela tolo na se mutumpe na moi olemba te mama lele mabondela isika nyonso zali. Voilà, merci na bande konyos to ba bonya ba konyos to champ internet ba toza branché na moment ola na biso na chaîne nyonso bola na ngai awa nde toza na commune ya Ngenge awa toza pa vie Delta Force aza pe acteur comédien aza moko ya comité ya NTPC lobi na butu news ebimaki Gisèle Mwasa Dadi ba bengani ye et pas ba semeki ne eleki na internet biso tolandaki on leona ntango tokomi wana epa na bango treto po toyeba nini elekaki tokomi tozwi bainterview ya bato ya quartier kwa bolandi yango na bachaine na biso sikoyo toye kokita esika ye moko Gisèle azali pour ke aexplike biso nini elekaki Gisèle mpe aexplike biso makambo oyo elekaki lobi na butu dimanche Dadi Dikambala bakundaki ye vendredi dimanche famille ne babengani Gisèle babengani mwasi mais famille balobi ke babengani te nayebi te naza moko ya bacomédie oyo baza baninga ya Dadi bazwa ta ebele na Dadi kovanda ne mpe komela na ye kotourne na ye bazali vraimen baami nde naluki bango tuna bango tosola bayemeka kotirasi biso parce que bango basololi na Gisèle mwasi ya Dadi. Bonjour papa Serge. Ouais, bonjour maman. Bonjour voilà na banio lelo toyoki makambo ebimi ndenge elobama toyo kokuta yo mpe epai ya Gisèle c'est que aza vraiment proche to Dadi azalaki proche okoloba nini na memi nyonso ndako bakanga batai bakangi balala bana bazali na kati batuli bazali na kati na dor bayebaki te ke papa kufi nga moto nakobeta porte oyo eza nini banda Dadi akufa nazala matanga alala problème na makasi eza famille Dadi baza excusez pas qui ça va te aza motema mabe enfin ya Dadi utimbandaka Dikams un aventurier Dikams abengi aventurier pourquoi tosala programme parce que nga nazali na organisation ya matanga ngai président elombe président masumu na ntiakala Dikams osali programme leta toluka site rolela Dadi toke na triomphal topesa programme ya téléphone esimbi te tokezwa ntango mokonzi ozwaki stade na 23h nini sapesa biso aye contribution na moi tovandi réunion ngai Dikams na cousin na bamona papa ntiaka na président masumu totuni Dikams parce que tokumi tobanda badémarche tosali nini parce que topesaki batante abi na wuti otala batante namoni tante oyo balela pulu mais nazwi ya monene koleka yango ya 7 mètres 5 aza wana azotala ngai yebi obia luka oyo ofuti mbongo eza aki parce que tolinga yini biso tomonaka place bino bofuta bambongo parce que mbongo ezali na mbongo na bino mbongo okuti boyebi kote wuti te baartiste comédien bakebeta porte po alela ndeko na bango très bien bino aussi mbongo botie na compte bloqué na tuni ye bongo abi bien bachapelle ozwi combien tobai 60 chapelle abi azwi nyonso to ok combien de chaises combien so 3050 chaises ezalaki ya rouge wana fois 50 na ya plastique wana 3000 totuni na petit détail wana biso tokona combien ya photo totia photo ndenge na ezalaka na poulo ezalaki na libulu ya mairie nasala masa na ye mwa Dadi Djerba tokendaki na ye kosala réception photo na papa koba place ayaki tosali 7 mètres c'est 5 tosali mpe adébut ya 3 mètres tokomi le même jour apesi mbongo te abi namoni chapelle yango
et vous avez un podium on est vous allez il y a mon bon mot tu sais pas ce matin est-ce que vous habitez vous avez bien zoka da yebagi vous avez plan na bango to lomo wana Vincent azotala na mutu go dadia pour faire abina nga vie to bambomé dadi lobby ba pesa $200 voilà na bando benga bango na tongo nango na ndo benga bango na tongo nango muta répondre na zate na yeba premier dîner na lokolala na comme na bitu o te to mutu sala dadi ba kundiye bambomé les mêmes jours comme zobima vraiment quel muté mama bé vraiment dada sala bango nini jour entièrement vendredi que dadi a baki parce qu'on a deux ans qui présente. Dadi abandaki kobe babandana. Il y a eu Sephora amataki likolo na lesika bachaki corps. Sephora azaki likolo tanga mati likolo atiti nga tozaki na jipe masamba. Nani Sephora atiti yaya bo mata likolo bo mona ya dadi abandi obeba. Moi je suis monté na jipe masamba ndekolanga tokai kotala dadi deux fois te tokai kotala dadi deux fois te atako dadi azalaki motu mabe atako dadi asalaki bango mabe atako eza bacompte à rebours bakai kosaboter jusqu'à ce niveau te baambome dadi le même jour oyo na 11h vraiment est-ce que c'est normal vraiment vraiment ba comédie pe bonégligé ki bolandela ki yango te ne bango yango pe bango ba memi bino bongo na manga ba memi so comment to zaina ba sala organisation au moins le ba dai no soutien de cas ba comme ba artiste comédien so petit charge na biso to na na suka oui to zaina charge mais makamo ba on so simba dio ngai Vincent ça présent attendre na nous nazo tourner nazo bien bango to que le moment dadi samedi ba na benga bango journée ba tina ina pokwa ba confirmer oui na tourner pe dicams habiter nous surtout les a ok kama lobi to na nate pour ba ki poser des différents la bango biso ça suffit de ces gars de connexion pour très bien vraiment nous ébatté vraiment pour la bilo comme qui mais papa c'est je que dadi kambala kundami bien te wana ça conscient tous en mon conscient vous savez on est artiste et on est famille par notre famille artistique. Nous tout ça la famille artistique au yango nyonso ezobima. Mais ndenge mao oza awa qui voulait oza d'abord mutu ya famille na bino biologique. C'est la famille bako décider sur ba obsèque na yo mais en collaboration na famille artistique. Oyo toza na ba organisation ebele ALTPC bobo moko ezali afar tokanisa et aimons-nous réellement vivant ezali koko sangana famille epesi liloba organisation pe ya bandeko bapesi liloba dès lors que famille est rejetée par organisation nyonso wana elingi et s'approprier na organisation ya makambo bango moko tout ça. Mais papa Serge, en tant que camarade il y a Dadi, en tant que collègue il y a Dadi, beaucoup le bani parce que Lelo beaucoup confirmé bateau. La téléspectateur va la biso que non. Moi si il y a Dadi du Kambala ba bengani azanda côté. Na banzi bandeko bakotala bi Lili, je viens de parler avec le petit frère Adadi. Na oti ko sola na ye. Gosse. Elle a quantité, elle a fatigué. Mon famille Dadi, parce que m'était maman bé. Gosse on a banane d'accord à Dadi. À ce c'est quand tu interviewer Mogo, il y a elle no vendu à la Liwana, à ça là t'es l'autre côté, à participer à l'autre côté, à yébater l'autre côté. Donc, au moins les surtout parce que bando tu maman bé. Merci beaucoup. Parce que gosse les gens mon mot au le Dadi. Excusez, président ma famille. Gosse ayebisinga boye. Que après concertation familiale, il y a famille né Gisèle alobaki ye moko que akova na ndako wana écoute un peu nasukisa Gisèle alobaki et nani gosse ayebisinga alobi Gisèle alobaki ye moko akova na ndako wana te malamu abima après bongo lisu maloba o famille na ye elobaki biso to ke na mwana biso alors bino bolobini parce que bana bino bazana kati à ma grande surprise toye awa esika Gisèle azobanda et pas président Delta Force depuis lobby abimaki na ndako esika azalaki babengana kiye aza awa toye awa on apprend autre chose même mbongo même mbongo ya garantie bazuite azui en côté etikali kuna eza anom
anormal oyo tobengango eza sabotage ti na suka mpenza ya suka toyebi te. Qu'est-ce que Dadi a fait à sa famille? Toyebi te. Voilà, ça peut excuser. Nani gosse wana alobi ke kotumia likambo ya chapelle. Comment beaucoup de chapelle wana ata kutu nouveau né bako tcha ebongo te. Comment beaucoup abi na nga ba pesa ki $7,000 $7,000 et pas ya Fioti Womo. Fioti Womo on a 24 avec $7,000. Est-ce que attaque mutu je crois makambo pour ça na ko lesa sama mke bako futa 7,000 ka pona kozwa nani moi eloko wana chapelle wana na quelque temps. Bien, mon attend de Fioti Womo so yoke mo aussi. Parce que bazwa 40 30 par bazwa chapelle on a pas d'aller pas pour deux mois quelque part bazwa chapelle na batante de chaise bazwa 1200 chaises. Ce sont que tout on a fait tout moi ça. On a écouté $7,000. Abi 7,000. On va surtout balingaki on les a dit tableau on pour suka c'est que les pour bénéficier. Zopan nzamba confondre bango. Dada tipi ba Gisèle on va bien na vélo. Gisèle a 5 pannes. Yo na ajo Gisèle lo mobali na rolina imamo du coup on a 5 pannes wana pour kende wapi. Bayoki atabana na bango mawa ata Gisèle bayoki ni mawa te bayoki atabana na bino mawa obisa bana na bino ndeti go solvi yemo ali okene. Pourquoi pas les deux qui notamment aussi là-bas on a nous tout bango bazuba donc le grand maman n'a dit okene bino on va pas la biso pas ça bana na bango même Gisèle à moment où ya mobali bako fandi ça epena no Gisèle na maboko na bango famille bako fandi Gisèle un mois na maboko na bango bango kutu na mois ba fandi wana bakati na garantie Zobon bakati na garantie donc Gisèle a se retrouver dans bonne garantie ya mukie aux insuffisant ya ko zonda côté Gisèle na bongo na yaza mais on va penser que bon moko atire na $500 il fallait pas kabolongo yena mwana na ye la tire 50 na mbongo tire mukie a ça na ngoni mais ça va bien Gisèle nga yebo est-ce que famille a dati bazata quelque chose ba pesa ye pour na transport au Minerval ya ban ata mbongo ikata na bakisi ata mbongo ikata ba pesi ye nini ya malongo ba pesi elo côté ata garantie na bisie dimana ndaku po bakulu na bakoto ya Gisèle tovanda na ngeringira bakulu na babima na nini Gisèle tika na bakulu na kota na kaka yenda ba immeuble ça ba kota na ba kota ka Gisèle kwa tika na côté kukulu ko makambo susu précisément ba yebaki ba lende ko na ba to ba vérité ba lende ko na ba po bénéficier baza mitema mabe baza vraiment mitema mabe moi maloba par rapport à nyonso wana maintenant c'est quoi tant que baninga dadia tant que famille a dadipé oya musala boko lo bani par rapport mais toujours suka kaka bato basunga batika na bana bazopesa bino numéro na ye parce que explication nyonso to obisa koloba ye mokonzi mieux placé pour apesa explication bien vous comprenez donc c'est numéro na ye ezali kolola na information bien adolibisa na bimisa donc voilà bandeko balati bocomprendre que Gisèle ayebi eloko te et puis Gisèle alingaki même pas komana ndako wana parce que nga na soi na Gisèle abi boye mao ifalaki batika nga ata un mois na ndako wana nga vana nasisa kolela mobali nanga apres na kokolo wi na so na ye Gisèle ayebisima nde bandeko oyo nyonso bokoyoka na kota famille dati eza lokuta nga mona kuta na Gisèle aza na kati te soi na ye ayebisi ngai boye eza lokuta famille mobali na ye bayebisaki abima na ndako par rapport a bamonta mbongo oyo ezolobama bakoya kokotela na ndako na bakulufamille balobi ke batie mbongo na compte bloqué te bayebana mbongo yebisa ngai nanu tayebisa ngai tatosaka etikamba na boya yango na mikro na moni awuti mboka ko awuti kwata kuna après 10 ans ayebaki ayo bénéficier eza déjà famille na bango donc on appelle le numéro Gisèle on appelle le numéro Gisèle après 089 91 17 071 089 91 17 071 oalingi obenga Gisèle azwa information ye moko akobenga numéro aza Gisèle en plus osala mpe bandeko na biso oboyelaka biso oboyele biso na matanga otika ete azovanda na condition moko bien te na bana na 5 ndako ya motu dete ape aza na famille na ye ndako eza moke
Comment dire, quand on fait des amis, des bisous. Otika bongo te cela habité ya ufanda na bana anatananza masuwa soko wa tanzania ate soko so ya yozo information bien azwa zel adeni possible mais non c'est la bino vraiment Fabien Dadi balingaki basa la mission na bango ba mission na bango pas Dadi ba bénéficier nini parce que banana de biti na suka balengi Dadi dans le monde basepela Dadi te parce que nous les lois solo na nous ba sala peta ibela kutana wadani quand le pongo so talent na kumoko bazala pas na bona 24 parce que Dadi so 60 $. Maintenant ici avec 6 c'est ça aussi avec 6 OK na zo sumbo wanda kuwana $60 pour na zo sumbo wanda kuwana te ngai to do ngona $10 na part ya famille yo nous avons $20 dans final qui nous a $15 bana LP ba on $15 mais $20 na sengi bano au sana on ni je sais pas te raté vraiment ça passe lié dans nous bâtiment texte soit depsa wana asa on dikabe asa ngenya mana ya zamba oyo bamona yike ba olia ba ledadi pona nga ba ledadi pona nga ba ledadi ba conception zamba oyo zamba la voilà merci beaucoup à Nabandeko Balanzi wana donc voilà, merci beaucoup Nabandeko Balanzi je crois que qui programme nyonso oyo ndengeleki et puis matanga Dadi kambala tokunda ke bemba Dadi vendredi mais tokoni Dadi azaki ya kokunda Dadi apola qui déjà donc lelo lundi moi ça Dadi ça nda kuna été babengana qui est depuis dimanche donc ça le biso mawa merci beaucoup Nabandeko ko za qui branché pour promettre bino que makambo to lanango tina suka mais il semble que Dadi Tambala a kufi la poison wana leki ya Dadi na ebisinga ke mwana Dadi ayebisinga mamao abana kokola parce que azaki empoisonné Dadi bazaki empoisonné questionnement à suivre. Voilà, merci Nabandeko Balanzi. Donc tout ça moi c'est Delta aza moi si à moko ya artiste et comédien bango pe bazara une association na bango ya basi ya artiste et comédien o ezala créé par ngamoko fondatrice nango mais batikala nango bango batikala ko continuer nango. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment se présenter la Bandeko Baolanda? Bon ngai comme nangai l'a dit moi c'est Delta Force. Moi la Delta Force. Siko to moni ba bengani muninga na yo moko aux yeux oyambi ofanisi na ndako. Pourquoi yo kasi oyambi na ndako ofanisi oleka kene pas ba semeki? Bon ngai na yambi na cadre ya ndeki to sala association na biso to loba vraiment et comme ma famille. Donc bango mibali bazo mona comment basi baza bolingo par rapport na bango mibali. Gisèle à part non qui moi ça comédien aza meilleur ami na ngai. Lobby ngai na kene ko église te. Na beti tout un mokuna na moni maiza la bengai. Na beti na tunga mona moni maiza bengai mala ndeza awa balu makambu tala tala balobi nini. Balobi na $15,000 wana batikali ne lokote en plus ezaki fallait bazwata bafuta mbongo ya ndako avance ya 2 mois moi si avant nanu jusqu'à ce que akoluka moyen pour abima azwa ndako na ye pour ndako wana pe eza munene isa ko vanda ndako wana te ye moko tandis que mtu afuta ngo azate to kana ki akoluka ndako na chambre salon avanda na bana na ye akoluka ngo après mais bango subitement bah non faut obima awa il paraît que bango ka ide na bango il paraît que bakuluna ba kanela balobi que ceux qui batu ba bimi ba côté la moi ça Dadi na ndaku na 27,000 mo livi a pesa kisa ngaza na mbongo te mboni mango livi ayaki nango o te bima kaka to boyi ngambu en plus na mbongo ya garantie wana moi o biso za mbongo ko futa te moi au consommaki na mois de février bakata na garantie le reste ya mbongo kotikala bokabla yo na bana Dadi dati na jule ba pas ndako na moyo pe ozwa ndako soki tokati na mbongo garantie kotikala ko ya $700 bakokabola combien en plus ba ajouter ata likolo te voire même mbongo ya transport moi ça kolonga biloko na ndako wana akende soka okende ngana teleka za na famille awa te muninga ana famille aza famille penza awa te
famille pena propre ezali awa ezate ezali moko mwa liboso na bali papa ezali na lopango te avant na pa ndeko na ya mobali ezali ko kuna tena bana yonga na monaki na moninga na bana na tena no ale asisa na souci mobali na ye na misi biloko na cuisine na so kina ndako mo ya misi cuisine biloko na cuisine na ngai na tie avanda wana biloko na nyonso to finyo na ndako na komi kaka a moninga na bolingo to zangu na soso na biso na ko boka mninga te yango na zuye la problème ezaki abimpoani bango ba ntoskeke ba kuna ba kote la ye yango abimi kuna ba pese ni 10 francs siko ba pese 10 francs te bango to ba landeli mbongo vice gouverneur pesa ke $1000 yesi bango na milana bando pesa ngako liete ko lamba reta ngamla zaki charge ko lambela Gisèle senga na lambete na bimaki aolia malewa zate ko leblo ko mamoli ba ikina ngo zali liengo ta mukolo moko te ba jaraki biloko na bango bia parce que ba yebaki ba kabula biloko na bango zali lie biloko mamoli ba ikina ngo ta mukolo moko te ngala zaki deva lambela ye senga na 3 jours na lambeke te alia ki malewa ba partager biloko boye ba pc 5 sacs à loso 5 sacs ya semoule 2 sacs à foufou sac demi sac à makala na 4 cartons spaghetti na carton moko ya tomate quand ba pc ndi ba pc ba depe ba pc ba dadi le reste biloko na mbongo bango ba kenango na nu wana zoloba ata to na bombi monga dadi ya ata ya na moko to na mona kina passe na hôpital nani ngwazalaki bibembe amlo bandi ko finga biso ngaza ko na sur les présents nga bande ko tanga na nzaka atanga kombo na ngai bo sikoyo atake moninga Gisèle message ni ko passer na bande ko baola na biso na compte Gisèle bon ngai take ndeko Gisèle passe bande ko bosunga Gisèle zatikali na bana 5 en plus asa na bébé asa na même pas 10 francs na maboko ba téléphone no so adadi ça qui pas moi na dati so ba bengi Gisèle ye mo kazo ba téléphone nyonso to ebite so ki passe so ki ba code so ki passe to mo ki peut-être lobiti na minto bo Gisèle mawa bosunga ye ba fona dadi c'est bolinga dadi c'est vrai dadi akufi bo soutenir mo se bana na ye tina suka ezamalamu bo soutenir biso teka to mbali baza vivant que so mbala kufi ki fani etili nango bo ki pakate na osenga etaki kama ze bo soutenir Gisèle na minto azata na 10 francs te kaka mbongo 350 ba okabana dati ya garantie yango ko se retrouver na maboko na bombe nanu avant d'aller mba etaki ba toko ko tala ye ndi eza référence ya bien. Voilà, merci beaucoup Nabandeko Balandi. Je crois boyo kinde makambo s'est passé pinde makambo zoko kendele. Bozo lana donc et ça li passe famille adadi. Mawa. Écoutez, ce que na bona ko to interview ba. Point. Comment vous récupérez biloko à Tiki? C'est bon, baza bando monu wana fala bele la baya ka te semba moni makamba moni ao aya ba regretter biso ko to regretter poto zaki na église to dans la kao sinon famille ba regretter sinon ba bimina biloko wana te na la polité akoma wena biloko ya Tiki abi maye moko ndé Ye mo asenga kenaye est-ce que tu bayere le pango wana le bon fa botuna Bimi na pongi esalinga pasala nde na bimi dalila client nanga esalinga pasi dalila na polite bosu biloko na ye banoko na bandeko ya dadi ezalaka te bozongisela mwasi wana biloko na botine bana noko lobi bazi eloko te yongozaebisa talanga nde na lamuki na pongi bazwi congélateur bazwi enveloppe mama olive apesaki ye na mbongo abokola bana nini asaki ndumba lisusu papa boza na maa ndeko na bino akufi te ndeko na bino akufi le bozwa mwasi na bofandisa ye bopesa mbongo asunga bana alesa banga tangisa bobino bozwi na mbongo na bafufu bapesaki ye na batabanga moko lobi namoni sipasi kateta etelemiana na bandeko adadi kosilisa bokena bataba papa bazwaka biloko ya mowei te bazaka biloko ya mowei ana koloba nde fino lobi boye azoyoka maloba wana nde ozongela bino bozongisa biloko soki bolingi bovanda kimia bozala bien bozongisa biloko wana bana bazala kalme bino bozala kalme
soki basali bana bino boye oyo bino bozobota oyo bino boboti so basali bana bino boye yango papa nyonso efutamaka na se lobaki mwasi asali bino mabe soki asali bino mabe te bino bozwi biloko wana papa ekelanda bino bozongisanzambe ezali nakokunda mobali justice nzambe ezali papa bokomona oyo bino bosali mwasi wana bakofuta mobala bino bandeko na bino basi bino mo mibali bandomona bando komela merci mingi nayoki susi mingi na grand frère amemaka biso ya léopard ya solo bakotala mwasi oyo aboteli bino bana te ozobengana mwasi wana ozatala susi ya bana na bino te bana ya basi bana ya basi oza mitema mabe mama olive tala mambaseli mwasi adadi na moma oyo aza na lokelenge na kuya elengesa akokende wapi na bana oyo mutu atika na bana mwasi dadi kutuna na poli na sa mabele te makambo nini bokosala mbongo wana ekosilisa bino pasi te osilo nte bobakisi kaka pasi likola pasi ndo boza na susi ya ndeko na bino te akoti na mabele nani kuta ata poli te mitema mabe boye nini ezalaka te tosepeli nango te tosepeli te dadi ezalaki artiste ya monene ezalaka te nanu likambo osali tosepeli nango te nanu amona mwasi omona osali Gisèle ekofuta yo oyo nyonso tosalaka efutamaka awa oza mwana mwasi olobaki oza mwana mobali mais tellement oza mwana mwasi okonyokama kaka ndenge osali Gisèle ezalaka te Gisèle oyo tokufela mobali na ye il faut botika ye nanu eza mpe na baami mosusu bakoya na retard bakoya bapresente ye bacondoléance bakoya mpe na mwa eloko Gisèle yango oyo ezala makasi ezala boyeboye mais mutu auti okufa kaka boye kaka azali na bapasi na motema eza neti ndoto pas même c'est des jours dadi bakundi ye subitement obengani ye Gisèle omona mwasi okofuta ngo nanu pardon nanu okofuta ngo omona mwasi oyo osali yo ndo obimileti en tête leader merci ozamona mwasi okofuta ngo ezala te obengani kaka boye na bana botali mpe bana te botali mpe bana te botala mpe bana na bino bana mpe boperdre mpe affection na bino botala dadi à travers bana mais bino botikika bana boye Gisèle okofuta ngo bafamille mabe alali libanda ezala te alali libanda en plus toyoka sango te ke yo obima so en tête na bongo garantie okokufa kolanda dadi ekobimela yo na baforme tout zombo ka garantie tango na poche rene na mbongo wana akobimela yo mbongo wana mbongo na mwasi Gisèle azana mchene il faut botika nani Gisèle deux jours kaka boye deux jours bana za pouvoir ekobengana dadi papa banda tobotama na tomona likambo te ezalaka te mobali bakunye ka vendredi bino dimanche bobengani mwasi maman olive atiki $20,000 ndenge toyokaki na quartier awa maman denise atini délégation na ye atiki $15,000 tokaki ibenga ye atiki ebenga mbongo wana eke wapi so tata kufaki te bango famille banga bazwa mbongo baza bandoki batindi mbongo baza bandoki ezalaka bango li balie dadi omalobaki olive ateli bango poison bango li balie dadi eza bango ni balie dadi bazwa mbongo ye ndeko dadi wana mwasi mokola ye bengani moso dadi na ndako akozwa te vina epeke ezalaka ya pasi na pasi vina ezalaka ya pasi loaza mwasi te mais boyebi ke dadi bambomaki le même jour koko ebimaki mpo bayebi mbongo ezalaki te akwambome apolaki mpo bakekunda ye tala na baba bandoki ebelaki bangobongo tina stade batie bakatafaka bana mike lokola morne meme ebela mbongo bongo bazwaki producteur wa major zolozolo ekobimisa mbongo po bainstalle kitoko balela dadi dadi akolela ndenge alela baki bongo te batie bakatafaka ma mike lokola morne dadi azalaki artiste na mboko oyo asali topedira dadi po tozosu mutu lokola dadi te dadi azalaki mutu lolendo mwa maternel eshwara te papa bio tozosu mutu abongo wapi azalaki gentil na mutu nyonso famille oyo baza na malédiction famille bamona bolamu te na ye ndoka dadi ya mwasi ye loba ye atanga makila te lokola mwana mwasi wana mais so atanga makila ye akomona bolamu te tolobana nko akoluka biso jama fu tobete toza prêt nanu toza prêt toza prêt yaka yo mona mukendo bima en tête leader yo mona mukendo bima neti leader ya famille otikitiki bakafa na yo otikiti obandone bato mususu bakuze na bino yo mona mutosala makambo bapesi yo mbongo dadi fal akundama na honneur moyokisi biso soni
oyokisi biso soni bakatafale aussi ya bien te makambo osali mpe ya bien te yo mwana mwasi en tête ki en tête na yo okoyo oyo ayoki kozala pipi oyo yo ekozala bakangi ndako na même jour okomona papa tala koloba ezalaka te papa ata yo moko moto akufeli mobali pas même une semaine na mabele bongo banga yaba ya kobenga na ye mwasi fo atikala na ndako na bana sikoyo kobokola bango ndenge nini yango nga nazoloba bakonzi ya mboka oyo so bamoni ke star to vedete moko akufeli mobali mbongo to lisungi bopesaka na famille te botika kopesa susu mbongo bino moko bezwa charge ya makambo nyonso soki mbongo bopesi mwasi na nsima na bana boko sikoyo ya boye mwasi na bana kosuka ndenge na saki ya akokifele nango ndenge nini na bana yango nalobi bango olimi osala susu te ye papa kulutu wana aza na bana na ye na mwasi likambo na bana oyo baza nani mike ezalaka te likambo oyo atuka vraiment bozwa décision ya makambo ya boye ezalaka te yango ya nano batosepeli te tufaka kofutela bana batika mwasi wana bana batika mwasi bakoyimile dadi bongo te bango bane eloba ata moto alobaka wana ça c'est de l'humiliance. ezalaka te o ta banzete arido na babido a 5 te babimiseli ati kokabola bien Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutu pe na moi, olemba te mama.